mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétien, toujours vos amis. Bonjour, shalom, peuple de Dieu et bienvenue sur le 3W Le Nazarin TV, site chrétien de site Nabino Obolinga Kamingi et page tranche Nabino Oya émission et les kaka chaque dimanche. J'espère que vous allez ebele bosepelaka na émission Oyo frère Abiri à Salaka Mokola lelo chaque dimanche Oyo to pusanaka auprès ya peuple de Dieu bona kotunaka ba question bona kotala musala Oyo ba pasteur na ba prophète ba salaka. Mais avant que naeba ko banda émission na biso mokola lelo pe na pesa sujet na émission na biso mokola lelo na kopesa merci mingi na la présidente du Parlement céleste Maman Tiffany Mokwa, maman nangai vraiment na lela vraiment ya mingi ya fort ya kolobe les alités. Maman je t'aime bien et ba bonne voyage ka kabisi ko zali Zambe azanga te ko pambola yo et na repesa merci beaucoup mingi na équipe Mobimba Le Nazaret pambate lelo frère Abiri akosala micro baladeur na commune ya Ngiri et sika wapi toyoka ka ba prophète lolenge na lolenge ba pasteur et surtout ba prophète nde ba tomboki na commune ya Ngiri to ebite soki bazo sala musala to bazo sala musala te. Néanmoins, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, na osenga la régie et balancelenga élément moko, que ça la plaisir. Na bébé Ephraim Onasaka, héritier de la famille Dorcas, élément wana que ça la plaisir. Na maman Anangoi, na maman Maria Mpiame et surtout na Bénédicte Chipatoka, na maman Igete Chibangu. On se retrouve justement après cet élément. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na sina komi sedi pona Yesu pona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est tombé ne peut se redresser. Tango Yesu ye moko
merci bien aimé dans le Seigneur. J'espère que élément oyo et ça lui plaisir na balé Nazarenyo surtout balinga kabiso monde entier et ça lui plaisir na Martin Tembwe Kalamba et ça lui plaisir na Steve Malou Malou et ça lui fait plaisir na artiste du cinquantenaire GG Décor na Patrick Limbaya Yamado ba onyo surtout na baza ko soutenir frère Abiri na émission ya Mokolo ya lelo et puis na beba surtout azala besoin ko retrouver nga le frère Abiri ba trouver nga na page Facebook nanga donc ba koma René Abiri 0029 donc sur Facebook. Sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur, sujet du jour na biso Mokolo ya lelo ezali boye na bongi salinette nanga po na bien te ba pasteur ici déjà ba tomboki na bien te boyina na binonga. Question ezali boye ya liboso. À combien on a vendu Jésus par Judas? Ce qui est français, nous répétons on a lingala. Bateka qui Jésus na combien? Deuxième question. Nous savons déjà aux déjà bikina fait au commande bike yope mutolandanga aux ano pas mesure répondre au tepo ba pasteur ngo même atakuna na poto musala pamba. Pasteur awele lokende poto ke lo ngulu na poto. Au saliso église na poto to ebité au aposonga to pasteur okende poto na nzela ngulu atie tentira jaune na mutu abenge musicien to ebibino. Deuxième question ezali boy parfum de nard pur oyo mwana mwasi wana ataki Jésus na makolo ezali ko coûter na prix ya combien parce que ba disciple ba bisa que Jésus to teka yango poto zomboko to kende ko sunga nango babola. Bon, Bible est identifié qui montant to pe prix oyo yango ezaleleli. Néanmoins na ba pasteur ba prophète ou ba ploba ke ba enseignera ba ndimi na bango le loto tout na bango question. Parfait de nard pur coûtait combien? À combien Judas a vendu Jésus? Néanmoins, bien aimé dans le Seigneur, je dis un très grand merci. Na Futila Kadoulou, na Sephora Makela, ainsi que na famille Makela Mobimba. Sans plus tarder, to côté na terrain, to solo lana mutu moko, et on se retrouve justement après ko solo là. Bonjour ma soeur. Bonjour. Kombo nani? Rebecca. Maman Rebecca, au sein de l'église ni. Assemblée Jésus ma victoire. Ok, ndeko toko koeba à combien bateka ki Yesu? À combien bateka Yesu? Oui, à combien on a vendu Jésus? 30 000. Au lobby? 30 000. Ok, parfum de nard pur, ils allaient coûter combien? On est habité. Merci. Bonjour papa, Kombo nani? Moussa Diafa. Mon volume, hein? Kombo nani? Kombo Moussa Diafa. Ok frère, Toko Koyeba, à combien on a vendu Jésus? Bateka qui Jésus n'a combien? C'est pas banane, s'il vous plaît. Et pas Judas. Voilà, je ne sais pas. Ah. Ok, mais parfum de nard pur, au moins la mention a qui Jésus n'a makolo. Parfum on a coûté combien? Vous allez coûter combien? Merci. Bonjour mon frère. Bonjour. Kombo nani? Comme mon frère Ademar. Ok, frère Ademar, Toko Koyeba, à combien Judas a vendu Jésus? Là, c'est biblique, mais là, il montait un bon dimanche aussi. Ok, mais on dit parfum de nard pur. Oui, parfum au moins, moi, c'est le sourire Jésus dans ma police. Oui, le parfum l'a coûté combien? Tant de millions, hein, mais l'argent, on va espèce. Merci. Ok, bonjour sœur. Kombo nani? Ornella. Ok, sœur Ornello Sambeluat. La SM. Elin Koloba. Église du Christ de la maison. Ok, sœur, Toko Koyeba, à combien Judas a tekaki Yesu? À combien Judas a tekaki Yesu? Une fois on a aimé. Une fois on a aimé. N'a pris d'argent. A pris d'argent à là, je sais pas. Ok, Toko Koyeba, on dit parfum de nard pur. Le parfum de nard pur, parfum au moins mentionné à Jésus dans ma cour.
Parfum on est bandé coûter combien? Point. Enseignant en côté. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani maman? Kombo na serve. Servero sambelua. Na sambela ana Jésus. Ok ma soeur, toko koyeba na talo boni batekaki Jésus. Batekaki na 3 makuta. Na 3 makuta. Ok, toko koyeba mwana mwasi wana wa sokola ki Jésus makolo na parfum. Kombo na ema. Parfum wana était kamara na combien? Ah, mais parfum na yebi ke za cher. Bandenge batem so ke parfum wana sokola ka ema. Asokola ka ema kolo, apakola kai. Apako sokola ka ema kolo na ma misu na yeme apakola ki parfum. Bonjour mon frère. Bonjour. Kombo nani? Emmanuel. Osambelu ya frère Emmanuel. Moi boli. Pardon, sambelu api. Ok frère Emmanuel, toko koyeba na combien batekaki Jésus? Na prix. Ok. Frère Emmanuel, oko koyeba lisolo ya parfum de nard pur. Oui. Pour basokola ki Jésus na makolo. Oui, tu vois, parfait, on est bandé pour coûter combien? En tout cas, vraiment, ma ok. Oui, frère Kombonani. Oui, frère Bosco Sambelua. Catholique. Ok, frère Bosco est catholique. Frère Bosco, toko koyeba à combien Judas tekaki Jésus? Bon, bambonga ba Judas na moment na minute au temps vraiment il aux ala vraiment compliqué. Ils allaient combien? Le prix na on est na. Ok, toko koyeba parfait au moins la mention na pakola ki Jésus na makolo. Ils allaient coûter combien? Parfait oh moi sinduma pakola ki Jésus na makolo. Le prix à parfum na ebité mais na ebi que moi sindumba ko pakola Jésus parfum na makolo. Na ebi en famille. Merci. Merci beaucoup mingi peuple de Dieu, j'espère que boyo kibino moko et puis nga frère Abiri naza vraiment dessus. Na enseignement oyo ba prophète ba pasteur baza kopesa nango peuple de Dieu ozomona osulana mutu donc alobi ayebi nango te donc na version na kota yebi yango atate donc na ebité soki na loba nini soki na lobi yo yango na kosenga na ba pasteur camerounais migolo ba pasteur camerounais na ebité problème to nyango na oya pe kuna na Cameroun enseignement moins aux États-Unis enseignement moins. Au France enseignement. Et bien là, pasteur botondi si l'église de Ratanda. Na solande gomoko lobi que non, y église SM, église de Christ maison. Donc a boya nego tu histoire à mamba l'église pour dessus na ba pasteur 10 000 fois qu'on cherche ba offrande, ba appel de fonds et belé mais ba sungara été. Ba pasteur, la Bible nous dit que non mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a pas la connaissance. Où est leur construire temple? Mais construire premièrement où est ali intelligence. Pe mutu ya bana na nzambe. Nengwana bien aimé dans le Seigneur, j'espère que bino moko boyoki réaction ya moko na ba église différent. Comme ma frère Abir il est travailler na commune ya Ngiringiri. J'espère que boyoki bino moko na repesa merci beaucoup mingi na la présidente du Parlement céleste maman Tiffany Mokwa. Na pesi merci mingi na mon coordonnateur Bron. Na pesi merci mingi na le Nazarin Mobimba na Audrey Makela na pesi merci na Chris Makela et puis na JP Dionge production wanezali staff technique na biso et je dirais aussi un grand merci na merveille Anisha maman na Abigail Moulumba ainsi que na baignon surtout balingaka le frère Abiri l'homme à la dernière flèche du carquois de Jésus-Christ. Sans plus tarder na pesi micro et pas à pasteur Vincent Maké là à vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voici aussi devant vous encore une fois. Poto Sabino, Bamakambo édifié Kabinote, les Nazaréens, ou édifié Kabino, l'examen Magamalamu,
oyo ekotaka mino na kati ya profondeur ya bunzambe parce que le nazaréen nde bunzambe nde tonda eleka makasi. Mais avant tokota na sujet na biso oyo tozopartage na bino lelo nakokebisa bato balandaka biso na le nazaréen. Bobi ke le nazaréen eza site moko ya nkolo Yesu Masiya, eza site oyo memelo kama malamu. Toko jamais komemela bino ma salite ya buzoba parce que site le nazaréen eza tout d'abord site ya bunzambe et puis ya bato ba binzambe et puis ya ba mikolo. Donc biso to sala kama mikolo awa to sala bana ya bana mikete. Soki bomoni be mission mususu ezo le canal le nazaréen eza na habillage na biso te. Obi habillage ezali ndenge nazaréen ezalaka couleur tout ça banini ba écrit tout ça banini eza ndenge moko na biso te eza ndenge moko no bino bonanda liboso te boy ba ke eza ba émission na biso te eza na batu ba dongolo miso ba yibi code ya le nazaréen bazo glisser ba makam na bango na kati. Donc tina moko akoloba na Tiffany to koloba na pasteur Vincent to koloba na Cordon to koloba na cameraman ité parce que ba yibi code ya le nazaréen pe wa kotsa biloko na bango na kati. Bino bobi émission sonde to lat sakayango na couleur ya le nazaréen obi kande ba cameraman sonde ba cameraman na sonde ba filmaka awe zali site ba professionnel mususu wana botango kate eza le nazaréen te ezaka bato mete mamabe nde baso kotsa biloko na kate le nazaréen. Alors ni to partager na bino lelo eza le kambo oyo mwana ngai le journée Sabiri auti kotuna bato mingi nakasi bato mingi ba échouer ba comprendre pena te question wana pe ba ki ko songisa ngote bateke Yesu Masiya na combien pe malaso papa kole Yesu Masiya ezalaki combien. Voilà motateka Jésus Christ bilo moboye bezaki disciple na ye tona soko tanga kombo ateka ki Yesu Masiya na valeur ya 30 deniers. Donc 30 deniers apamba nde batekelaki Jésus Christ et pas ya moye konaye tope moto azai kona kisaye bunzambe ma comprendre que Jésus Christ était akikoteka Yesu Masiya. Mais tandis que moi souvent azaki moi ça misala mabe moi si andumba asosola ki bonzambe ya Yesu Masiya bunzambe na kati Yesu Masiya ye malasi oyo apakola ki Yesu Masiya ezaki na valeur ya 300 deniers. 300 deniers et c'est mission à côté ya tende to pesi no ba verser bon que nous vérifier. Donc Yesu atekami na 30 deniers mais moi si on ya pas connaît Yesu Masiya mafuta na 300 deniers yango monaki Jésus comme qui na dette même morale vis-à-vis la famille à moi na moi soana parce que akabela ki ye apakola ki malasi ya motuya o ezala ki ya cher ya kosakana te so tobeti ba calcul le na mbongo na biso oyo eza mbongo ya kosakana te yango monaki Jésus Christ même azoki même un pifo ya que ça ne connaît la zatanga kufaki parce que liboto balingaki Jésus mais tala moye kolinaye ateke na 30 deniers mais ba pakoli Masiya malasi eza la valeur ya 300 deniers et ngolo balokola ke mbongo batekelaki Yesu Masiya et kokota na mbongo ya malasi o ba pakoli Yesu Masiya 10 fois. Mais talaka na mbongo batekelaki Yesu Masiya basomelango bilanga basomelango ba mapangu basala makambo belebele mais que yo 300 deniers et ko sala makambo boni na mokili oyo so baba basala ngo ba faire omoni ke Jésus Christ so to sambelaka azam to valeur azam to likolo yango mo so solaki Yesu Masiya azaki vision ko pese malasi o ezalaki 10 fois talu koleka na mbongo oyo moye ko ya Yesu ozo ko bake tango sezo bake bino so boko panzana boko tika ngai azo bango balobeke to ko panzana te to ko tiko te po yo ozana maloba bombo na bomoi ateki Jésus na 30 deniers mais moi ça avance pas que soit malas il y a 300 deniers. Voilà na ganisi bozure réponse na bino toujours pour codifier banda ya Nzambe et sali bongo malam na remercier mtu sana si ma caméra eza bongo JP Nzamba le kanoko pambola mingi et to sape na pembe na ngana moni to pe na cordon na biso awa azana biso longo Nzambe aleka na ko pambola ye et sans oublier na pamboli ma bien-aimée la sœur Thérèse Lokofe. Pourquoi pas na pambola pe ma bien-aimée ma bébé Bénédicte Chipatoka mwana wa Nzambi Nzamba pambola yo fils à papa, le chauffeur à papa, Nzamba pambola yo, frère Dorli, Nzamba pambola yo, pourquoi pas na pambola pe, moi nanga na moni, ah oyo, nani, tifana baka, aza le plus discipliné ya le Nazaréen. N'était pas le baka solo, mais batele me la ramo kondite, oh le bifoka to le bezaka abongo. Chris Bakela, aza na biso awa Nzamba pambola ye. Na suki simbote na ngai, te yem ta kosuka.
na pamboli pe rite kitambala azola na biso to soane mingi mikolo yo nzamba pambola ye et tout le monde banda biso sans oublier soki na tangi communauté na ne sukite Tiffany Mokwa la humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, député quoi, la fille brillante, Tiffany Mokwa. Mikolo deux fois te bon on a mis ça dans sala na bamboka ya tamboli nzamba utiliser puissamment to komi na suka soki so mission elite nde tokutani mikolo zeliko ya na numéro msusu asika bozala kaka branché na site na bino le Nazaréen boko zala jamais déçu. Ciao, je vous aime bien, c'était votre humble serviteur le pasteur Makela Meshak pour les intimes Mojago kola pambola bino. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masobe